na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila Fumbo na ngai eza na ba légumes oyo na rotia na kati naza na tomate nguma Namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vous emmène à Kinshasa et l'équipe de l'émission Moseka de Kinshasa s'est rendue chez Maman Jeannette, qui est une des leurs, à l'occasion de la consolation après le décès de sa mère. Voilà. Donc l'équipe a jugé bon de faire une petite descente et Maman Jeannette de son côté les a accueillis avec un plat, une spécialité. Et donc je vous laisse suivre ces images. Donc la plupart des propos sont en lingala, mais ce qui est important c'est de voir juste cette ambiance, cet esprit d'entraide, cet esprit de solidarité, cet amour qu'il y a entre chaque personne qui dans la chaîne YouTube Émission Moseka propose des vidéos. Voilà. Merci papa cameraman soki akosunga biso pe mwa ide mama kopesa biso sekele ndenge nini akosedaka na kolamba ni atala mpo se prépare nakoloba bon bandeko na préparaki kosakosa biso tobenga yango kosakosa crevette nasombaki crevette nanga na longoli baposo ya mutu po mabele ebatamaka na kati ye na nzoto nazalani na salite te mutu nini evandaka na salite na longoli bien na sokolaki yango ntango na sokoli na mai ya pio après natiaki mwa eau tiède nde nasopaki na kati ntango nasopi nasokoli yango lisusu bien naye kotuta ai na muscade kaka na saisonné yango natia yango na moto mwa mai moke ekoya botaka mai na natiki yango etoki mai wana nyonso ekauki nde nakitisi nzungu natieki kalungu na moto après kotiaki kalungu na moto natie mafuta na bandi kokalinga ye donc okalinga ete kakoma libanga na baboli ye na mafuta ntango akalingami natie pembeni après nayeki kozwa ai na ngai nazwi ndembi nazwi céleri après naye kozwa na muscade na ngai natutaki nyonso place moko naye kotia poivron donc piment doux natuti nyonso ekomi pâte ntango ekomi pâte bandembi na ngai balégume na ngai nyonso ebeli elembi nde naye kozwa ngai na nga natie na kati natuti na baépice wana ntango natuti na baépice ntango esangani nyonso bien nde naye kozwa tomate ya mbuma tuti na yango na ngai place moko après naye kozwa mafuta na ngai natie na moto ntango natie mafuta na moto nakalingi sikoyo matungulu na nga nakataki ye nakalingi be ntango ebandi kosala neti ale nasopi ngai na kati
na bandi kobalola kaka kobalola après na tia mwa mai moke ebandi kotoka ntango ebele na zwili crevette na nga natie likolo natika yango etoki 5 minutes nde nakitisi donc yango wana makana nini aliaka wana nini bon ye ndenge aza boye okolia ye na fufu okolia ye na lituma okolia ye na kwanga mbala okolia ye aoleka nyonso na okolia ye na kitoko en tout cas. Merci maman. Nyonso na kuponda kitoko en tout cas. Merci maman. Bon appétit. Merci. Au salle opération. La salle opération. Oyo bovinga. Bino mibale bakatela bino moko. Ngai fo kata. Donc bango mibale bakabola. Ngai nauta pe obeka mara badi. Akanga déjà journée. Moko ya soto bima m'équipe déjà okanga. Vraiment. Mwanda. Awa tokozwela ngo waki. Bo mutu ayaki nango nayebi te soki eza Kilo. akomeka avant-hier nde lobi abandi kopanza nayebi te soki mosusu eza relation kolingaka nini basi kotieka moko nayebi nombre nango te ne nayebangi na nayebi na nombre te batwatiana Vraiment ya minene. mwana njili tala kamera tala eza minene batrefete moyen Ekuti mwanda. vive bakongo Vraiment. musika ekobeba ekotandisa tovina mibale c'est bon parce que tia ndete moko munene moko ngai ngai yango mpe eza ebele te pa Rollins, yo za sanité. mwana njili osili esani te Injustice, moi dis, silika. longola biloko na sala Moi dis, silika. tolekaka video moto akosala baimage mpenza aza na sala Moyen. Crevette eza bien. bonga des fois naliaka na bano batambwisaka bapantike batambwisaka babara emo naliaka yango minene taa na mbika te ata na mbika Ata ne batia mbika na olia crevette. mibali basengi Yo pe okangai déjà journée. Nga nakangaki journée te. Ya kitoko. Oh, ma Jeannette Loboko, félicitations. Surtout eux, ils ont la fleuve, mais ils ont différent. On est tout. La fleuve, c'est comme un minute. Kana mai, na mai. Crabe eza, langouste peza. Na peu nini quoi ça. Oui, dans la coquille là.
Le français, il y a un mingi. Moule. Il y a un mingi, il y a un beso. Eza bafongola yango moule. Sikoyo eza mpe na bakombo ebele. Kombo mosusu ekina. Nzela kombo nango na kikombo. Bibeti, bibwati, bibeti. Bibwati, soki bibwati, Il faut ça yango. Bafongola yango boye. Yango. Kasi yango na kikongo. Te, o yanga. Ah bon? Bibwate wana eza pe mais za makasi boye batokisaka yango nalia yango une fois eza kitoko na mwanda mpe kaka sikoyo bakoki na ye wana basala yango basandrie baevre d'art mpe badékorana yango mpe boye wana ndika kozwa mpe motu moko akomante ata makete ya neti mbala liboso ali yango apesi ya impression ozwi nano eza na kati emonana ni motu fale olia nano wana makambo comme dit dans ma niveau quelle idée oh bah dit tambola mon opéra force so ina yaki te mais on va restaurant il y a minene le restaurant c'est cher quand on est dans le bagage solo il y a la grenouille non cher dans grand hôtel là il y a le grenouille bon au moins on est mindela on balinga mata grenouille ouais ah c'est comme un gros dos par ma pomme ben saute comment on est saute siku yango ya kolongoli baposo na ye olia misuni bien esi baposo balongola nyonso te balongolaka wa motu mpona kolamba aya mpona ebomba asali akoma te naloba tina ekisonga ndenge olie yango olobini mbote na bino eza batuna te Mama Kecha. Oui, papa. Ah, papa na ngai eza mbala liboso mpe namona biloko ya boye nayebi te bazobenga ngo soki cravete soki cravete eza mbala liboso nalia na ndenge balambeli yango ate donc naza kase au deuxième bout nana sisi te nalonga na concentré nakota ata na quatrième mpona moni ekomi kobanda kosila sikoyo en tout cas mama oyo alambi ete nzambe apambola ye oyo plaisir eza mosala moseka atangisi bana moya ya kolamba en tout cas moseka yango odécouvrira makambo oyo wa nalia mosuni ezosila elengi na monoko te nde yango wana oyo mpenza modéreuse modéreuse ya maleo moderne moseka tala makuti eleka pardon kote molai
Tu es au tala lelo, maman na biso Jeannette, t'as fait une chose surprise, hein? Quelle surprise, ça fait longtemps. Nalia crevette. Oh, on est pas, ça coûte, hein? Ça coûte. Et c'était vraiment, il y a minene. Oh, écoute, on est tollé déjà et au tika la yamiki. Mais ce sont tollé minene, pas ça fait longtemps. En tout cas, coup de chapeau, maman Jeannette. En tout cas, ça lui sont surprise, tollé bio, tollé vraiment naturel, vraiment. Pour moi, c'est le cas où on a Thompson, on a Kaka Soso, mais quelle surprise! Tollé biloko, yamboka na bisomoko crevette et outi mwanda. Elengyowa a mélangé on a ngai na mpe na lia boete ezolakisa fruit de mama Moseka kitoko makasi tosepele. Pardon. Bango mpe yango osala nini na bango na basali mpe resite Ya mikate kitoko na tableau ateilana nde ya dessine yango kitoko. Maketi ya toki elanga moyo eza te me ya toki bien epesa kimia Rollins. Akanga video nene amela soupe. Nene toki. Maman, compétition. En tout cas, Badi la nene toki si on a joueur na beta allez, na comme na étape c'est quoi comme la soupe? Non, mais la soupe voilà. Il faut essayer là. Pour essayer là. Et donc karaté maman. Tala ndenge na toki. Moski. Tala ndenge na toki ndenge na otiki kole makolo na grosse. Tala maka. Ya bona mona wapi. Donc na kokonda nanu ndenge nini biloko ya boye soki nazolia ezovimisanga kaka mabundi moski tala makambo nalie 2 boules 3 boules nakomi komela supu nakekisa likolo ya fufu na lie oyo mpenza babengaka yango ke mbuma ya kimia namela supu kandenge na koki boy ngana boy ya Moseka Mama Moseka. La cosa na e kaka. Nina ni fobo. Na me soup. Et ton pisau les sauces. Soupe moi aussi la tête. Bon. Baketi amatika yo. Soki wana te batie biso ba fruit pe yango bana. Olandani. Baketi amatika yo. Soki wana te batie biso ba fruit pe yango bana. En tout cas, dessert à point. Ça n'est propre. Nasilisi. Boye bate. Na Moseka malewa moderne. Tozana moderose. Moderose. Akondaka te ata aza na mpiaka. Kwani biloko ya fresh. Tomate abume ekoti, ndembe ekoti,
aye ekoti mafuta mbila eza pe mafuta wili te mafuta mbila tala makambo nazanga koya munene soki okondaka na émission moseka to bakende otuna nzambe bien Mwana ndile ni mpose ni crevette ni makelele oh poso bana mwana ndile nyonso analira te mungala pirate surtout nete oyo ya mibeso wana so basali to libuki na yoka papa Vasco vraiment non nali yango pete ya mobeso ozika okalingi yango na mai otie mwa mungu wa pilipili ya kokatakata ezotoka etoki so mai nango ekauki ngape kaya okao yaza musakata na ye pende na Kongo na okaka pose mukolo ona utaki bibwana kitika na gambela na somi na pose na kitala atali kilo nyoswa moniteka monika pose olia na makimbo sale na mukasi na makimbo il est trop sucré hein. Non, c'est l'équipe. Ukataka biloko abo mkuate na makimbo ni wana ndo eza kitoko wana ndenge amonaki yango vraiment kitoko mpenza te mais mposa eleki c'est la qualité. ye mutu yango azobokola yango sikoyo na kati ya canne à sucre olie po ye susi na eza nini olie babomaka nzete boye kende perte kaka mpo na mpose sikoyo alobi ameka nanu na koko nde azosala bakoko wana tolanda ye mpe formation mais neti biso ezalaka un jour apie biso kaka résumé mima ebisalanga mbandane moko azosala na alimentation moko na veni wana de la bombe kote moko mosusu aza kaka charge ya koteka bamposa bamposa oyeba nani akobokola étranger aye alobi bino bonalisi meso ye moko abandi obokola ngo na limete alingi mpe te bakongo oyebaki ovisite esika oboko ndenge bazosomba aoteka che 4 na c'est combien non tout n'est sauce mais c'est cher attendez biso moko na mboka même na wenze même maman alinga abio babongo national projet eloko kusu biso to néglige yango mais na bapays mingi bayebi valeur ya kusu tous les soso omoni biso toboka basoso na biloko nango batekala biso oyo mais soki soso ya konde azolia kusu mais abotelo makende deka na ye mobanga yango namoni yango projet wana projet na bino donc mais soki neti baopia formation oyeba ti
omoni osala boni En fait, à la longue. bakusu ebima ndeni omoni okoluka neti bilambo oyo bana balataka te ekolelima ya mbula ofandisi yango liboke na market ubia na mwasaki tie na kwe nango ebeta ata demo ofongola Bon, ye sikoyo alobi ya stratégie wana mais on sikoyo ya projet eza badéchet ya cuisine kaka ya basalite batemba pondu des choses comme ça epoli wana kobimisa sikoyo yango bamosuku apart wana mpe na bamouche noire wana nde ya pasi mais nde kusu soki soso alolia kusu aobota maki fois 10 fois 5 yango donc naso boke na basoso ya kobokola maki baolia babiloko wana parce que na kati ya projet bango baza na bapreneur nango deja siko bazozela nde sikoyo biso to bana obimisaka yango bayaka kosomba sikoyo pa biso projet nde idée ya projet eza yango wana mais à la longue soko yo moto oyebi yango comme soko osala numu oso créer badéchet na yo okobimisa bapusu na yo olesa basoso na yo badéchet oyo eza baneti badéchet babiloko ya cuisine banzete ya pondu baepice biloko nyonso tobwakaka sikoyo otiango na fulu kaka mais eza na badéchet misusu faut pas mélanger bamisusu ezala te kaka babiloko epolipoli babosa bitabe biloko moko abongo yo moko créer na libulu ekobimela yo kusu net na filme soki yo kusu wana obimisaka yango opesaka basoso maki ofatike maki surtout so azwi kusu azalaka lese moko asala te kusu nde soso bavere de terre donc yango namoni bamasolo wana nde eza te kalingi yango système wana etoki mai eske kauki mungu wana mpe eza na pipi wana ekoti yango na nzoto mais so otafuni yango osepeli mais akolia yango na ndenge ya mpeli mwente confusion milangi mpenza mais nde na meli na wasiko esenga lala oyakosimbetu pena mitandi ntango olamuka tala litama odie bafuli dessert mais namoi mpe mandarine yango ebimi mandarine esi ebimaki deja siko ekomi ba orange Décorer mon flair. Ça, c'est maman qui aime la modérette. Modérette, ça me pas mal. Bon, ça va qui veut dire ça là, il y a pas de ça. Ok, pour ça, maman Mélanie. Vraiment. Bougie-moi. Tilelo. C'est quasi moi. Ya poussière. Pilipili ezanga te. En tout cas, Moski la princesse. Libulu etufenga te. Pona yebi ki nzela na akende eza mulai. Na kwa kuisa receveur telemisa na kota toilette. Ne na lobi ke na melana no jiji ko encarder biloko ngana ni. Nde yango makam.
nani grand frère na biso azosala na nini FPI azali directeur administratif bayaka batieli kaka azoservir aki mpe monene soki asisi kolia soki ntango bayele siko badessert atika ye siko po atelema na table asala manger il faut asala renvoi puis en grande quantité so abandi barenvoi obanga ye moko azoseka ye mpenza a dessert ya jeté orange pamplemousse pomme nini avernolia nyonso kaka na jour moko so asisi bongo alesima nzambe arenvoi Vente vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.